Na lobby, yango ba comédien. Ba comédien. Est-ce que beaucoup de likamba boui au sérieux vraiment? Boui ba komi ko se monke na ebo ikake pa na bino moko bandeko na bino moko ya théâtre. Boui ba komi ko finga ka ebo etongo midi pourquoi? Likola maladi ya misu o abotama bongo te. Bosunga ndeko na bino ko. Bosunga ndeko na bino. Ba comédien ka barando. Kaka koya na réseaux sociaux po na barando. Ba comédien boko sunga boui te. Boko sunga boui te vraiment. En tout cas, dossier à boui, et ça la anga passi, en tout cas, ça vous mentit, dossier à boui, et ça la anga passi. Namona kaka ba chroniqueur, ba yaka kolobela likambo boui, namona kaka ba, mais non namona te ba comédien penza. Ba comédien penda boye ko sala appel, boye ko belela, na mukonza mboka. Na mona te ba comédien na biso botelemi boye ko belela na mukonza mboka botelemi boye ko lela epa ya papa Fati Beton non na mona te boui azo lela butu moi abota ma aveugle ta komi aveugle côté musuba lobeza malade ya kobwakela côté musuba lobeza tension ya misu me bosunga ndeko na biso botelemaka na likamba ya ndimosi nde botelemaka na likamba ya ndimosi azwaka solution tangu botelemaka na likambo ya ndimosi directement ya ndimosi batindaka na Afrique du Sud po akende kozwa ba soin s'il vous plaît ba comédien botelema po na likamba boui botelema po na likamba boui chaque jour ba comédien belé boleka na ba émission bosalaka ba live malamu boleka na ba émission pona koke kofinga bandeko na bino ba comédien malamu boleka na émission wapi ya Gabi aza wapi ya Gabi tio leka kana ba émission na pona koya kotake Belleville no toyoka auto leki na émission boye oyeka ka uniquement pour le bila mamba boui wana izwa bezité pour bomona lokwa so boleki na émission boye kolobela mamba boui on dirait bo ozwa bezité on dirait bo sala mbongo te po bino bolinga bo sali émission ezwa ka bezi batu ba lobela yango mais boye kolobela likambo boui imagine ceux qui 5 6 7 comédiens mobimba bokangami boye bolobi bopesi message pona mokonza mboka message wana ekoma te message wana ekokoma message wane kokoma ya bouya za na besoin soutien financier pour ka voyager ana posa batinda ye quelque part akende kozwa ba soin bouya bandi ko sekisa na mboka wana lelo taza comédien ya RDC Congo mais boza wana kana ba émission na bino ka koya na barando o kutu bomoni alata ki mabe o kutu asala ki boye o kutu azongisi bo imagine ceux qui bobimisi ko po boya koloba likambo boui ceux qui bobini po boya koloba likamba boui même gouvernement ekozwango sérieux papa na biso Fati Beton esikaza akozwango sérieux ceux qui bino moko ba comédien bobini po bolobela likamba boui bokomona ke sérieux kokota mais ceux qui bobini te ceux qui bozolobela komoko te ceux qui bovandi na bino kaka bozotala ya buya koma koleka ka yebo kwa pesa ngana mawa kaka ye moko zo sa ba message na ye mais ezo komate na bakonzi ya mboka bosunga ndeko na bino bosala ba théâtre na ya boui bozozela nini que le pire ya po bolata boya osa ba affrontement na matanga bozozela lelo ya buya kufa po bobima na matanga boyebele ya lati mabe ya lati kitoko tenga na lati koleka ye yango wana bozozela boya kosala ba loyenge na bino na matanga beaucoup misi muninga sujet ya kofinga mais ya buya botama bongo te ba comédien boa mitema mabe franchement boa mitema mabe boza vraiment mitema mabe malam bobi maboya kotake dinana malam bobi maboya kotake dana Belleville malam bobi maboya kofinga batu na réseaux sociaux malam botinda batu na bino baya kofinga mais aucun jour bobimi pena bo sangani ba comédien belé bobimi boye kolobela makambu ya boui jamais yandi mosi to mona ba papa masumu ba telemaki ti yandi mosi batinda ye akende kozwa soin esika kenda ki na Afrique du Sud to mona ki yandi mosi to mona ki ba papa masumu ba telemaki baladi esobe ba telemaki
mais pona ya bouyi bozo zela nini soki bana mibali bazana bango komi ba o ba mibali pour ba mibali ba o ba basi pour ba basi mais ba comédienne na biso bolamuka pona ya bouyi botelema pona ya bouyi azaka na bino botelema pona ya bouyi bosundoli ya bouyi boye botiki ya bouyi boye bozokipa ya bouyi te ata bazaka motema mabe bovandi kaka bovanda na bino bokipaka na bino te muninga zo souffrir boye soki lelo boyokani botelemi boye ko bunda pona ya boye nandimi te ke eosala même 4 jours pour l'été zo solution je pense pas mais bozawa na kaka malamu botongana malamu bochola malamu boya kofinga malamu boya na barando na réseaux sociaux bozaka makasi na barando bino bozawa na boza makasi na barando boza makasi te ya ko se soutenir eza kitoko te yabu ya zana besoin lisungi yabu ya zana besoin lisungi yabu ya na passe na motema kofinga o bafingi yabu esali ye passe na motema s'il vous plaît yabu ya zana besoin lisungi bosunga yabu po azana posa ya lisungi azana besoin ya lisungi bato bakosunga yabu ezaka kabino soki bino botelemi yabu ya kozwa solution mais soki botelemi te yabu ya kozwa solution te botelema pona muninga botelema bobunda pona muninga bovandelika barando bovandelika ba o monsieur mibali ebele bazawana kaka ayaka kosala bokomaka o koto pour bopesa ba position boya kaka kofinga batu na réseaux sociaux aya kofinga batu boyaka kofinga batu mais bozo telema te pona muninga eza pasi pe ma la famille mbote na pesa mbote te na débit bonjour bonsoir ezo dépendre na erozo landa biso noti ke la bino bolanda ya bouyi na ki pasi par de ba comédien non bo changer s'il vous plaît famille bota rendez-vous ezaka moko le 29 juin, le 29, le lot toza le 19, totikali na 10 jours. Rendez-vous ezaka moko, totikali kaka na 10 jours ya pamba pour que billetterie na biso e fongwa. Donc tant billetterie zo fongwa to somba ba billet na biso na motema moko. En tout cas, toza besoin sold out. S'il vous plaît, famille Bota, tout sauf la honte. Voilà, toza vraiment na besoin ya sold out pour na bandeko bazanga ki ba billet ezala ba obwana ba billet. En tout cas, somba lisusu billet na yo. Il y a deuxième spectacle et aux malamu mingi. Rendez-vous zaka moko le 15 et rendez-vous à moko le 8 na le 9. Donc le 8 mai na le 9 mai rendez-vous ezaka ka yango wananzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion to landa ya bui et osala malamu mingi. Partagez lenga analyse o ekomela ba comédien belé ba o ba ozana mitema mawa ya kosunga nzambe kaka yebi. Merci, bye. Yo boui on a un problème de santé. Pour le moment numéro 1, on a un problème de santé. On a un aveugle au monde arati. Les kamuna pistola ité à Kanda. Nenga zo manqué ya Freddy. Maman Malisumbo yo okoko ta kota keki. Kongo lo batio. Malewa ngana na baba o bisi baba. Ngana amtamata na te. Na lekela pena mutu mission te na bandolo baba pona baba. L'aime surtout parce que mon enga na zone va peut-être ka pona maladie au fingi donc on dit qu'il avec le mort na na pour ma santé ya on va mon enga na ba réseau amoni à part ça ba na ba mona mate malo waka lelo yo ne mto so kisa motema kwezo kaka kwezo na ba porta ya mabe franchement ya mabe mutu so fala finga nga avec le gara porta mais malo ayote malo ngana bota ma malo mutu mota souhaitera bela mutu mota souhaitera passe moro ekomela
et surtout que passe oya pa ya misu misu ne mute elakisaka mutu nzela lobo ete makolo etambusaka mutu mais misu ne mute ekebisaka mutu keba place olingo tia lokono keba kote olingo katisa keba kote oyo ozolingo sote keba place yo olingo vanda keba place yo ozotelema ezalaka misu po misu nde ekontrolaka nyonso misu ezalaki nango bien en tout cas nazalaki nanga vraiment bien nde mutu nyonso to azalaka bien nazalaki nanga bien natambolaka na nga moko nabima na nga moko so na sokola pe na otama mai na nga na otoka nga mo parce que Antoine toyeta libanda bisha libanda no mema pe nga moko mais ezaka likambo ekomaki nazaki pena bien likama o nazwaki on na beach nazwaki on na beach na beach beach ngobila nazwaki likama on na beach ngobila te nazaki na spectacle le 7 mars na ya 2024 na Uwando tuandokende spectacle na Uwando mais tozali mwa quelque bato mais producteur ahonde kata ne bato tikaleka bato mibalinga na vie na nga lijo papa koba topesi papa koba mbote ni place azande tobandaki kokende na longo na nga na ndako anga moko na tongo bien na valisette na nga na obenda na bimi na coin na prince abengi moto nazwi moto ti wileri nazwi moto kotinga ti na kati ya gare centrale nde nakomi na nga mpe naza mpe kaka bien naozela pakoba vike na ndozela mpe pakoba akoma mpe mwa mosika nabengi mpo Uwando mpe eza mwa mosika nabengi vio umeli babi aleki na nga leki na nga comprendre nga ko leki na nga ko mosika leki na nga nga bia ok pour amtelaka ye ba passager o bazalaka na biso mokolo ngo bayebi o bazokatisa na o bazozonga twandokanga bafoto tozosana so bavideo na bango ka ndenge ezalaka na vandi na nga mpe ekomi ka l'air manifeste ye tokomi vers ba 12h toke 13h l'air manifeste ye na moni le babengi biso bando na la moni manifeste ngabi alokwa nga na koma etongo ko nga pena mutabi boso na koma ngabi lokwa na koma etongo seki babenga nga na kwa ke emsu nga nde babenga mutabi boso na telemi peka na valisette na ngai le na telemi na mona bapupola saki ya makala saki penda bapupoli be na ndenge ya solo to na moni na santaki na spiritualité na moni bapupoli ondere muta pupoli saki ya makala poussière wana yende to mona kapena fima Nigeria eyemba mo tu ekotinga la ekotinga na ngani boy ngabi Jésus Christ nana nga sali place bat bazako ba mona fini misu na tali na gauche na moni te na droite na moni moté na oki flow na vertige nde na bando zonga sima bichi na ebiste yo oza kenda so bakote kuna to kenda photo so okay o mona em su président Baptiste ayebi nde ebonga side attente nde koma kitoko ya bichi ngobila na biso na zongi sima na zwi divan ezaki wana na simbi na ngoli sac na ngana na ngo na zwi papier mouchon na ndiko ko empêcher ma miso ebima te quoi nazo sambela kana samti na bi na sambela nango ekomenga ngo eza likambo nga mopa na nga na moni yango spe mpo na moni yango eza spirituel nga eze ya normal te na vandi sono babengi pakoba pa mutali boso pakoba ke kota po totema kote moko te pakoba ke kota le pakoba ke kota nga mpe na tikali wana babengi kelke bato baye obenga nga le babenga soko to komanda fali oyebi eto abije fali mbote ne place da ton Freddy komanda fali azalaki wana le komanda fali azalaki wana soko le babengi nga nazwi badokima na ngati siko mpona kende e place ne problème eyaki naomona lokwa mabulu eza liboso na nga na nde oya boye naotia boye naoluka nzela ya koluka nde komanda fali place atempaka atali nga abi Irene abi Irene yo mutu na tongo mpo na tongo natumbola komanda fali ya Fredi ndeti nakufa nazosekisa azosekanika abanga longwa libomani aba mbamoko abi na nga yo mutu oyaki nobie na tongo tumboli nga okomi kaka leo yo olingo katisa nde okomosala boye osala boye pwani nayeba teke ye tala na bungi na ye na tie na misu na nga na tisimbi misu na ye bise naomona te akria alobi Jésus Christ de Nazareth koba ta mutu botambola na ye ndenge azosala ye moko aye asimbi nga la asimbi nga liboko na moni siko équilibre nabi na okwea te nde ake na nga akotisi nga na kano koba bi nini yango nga na bi ya lijo na comprendre te na oki vertige
abi nanga ya monika normal abi te peut-être pour li akite lem sunzala na ko se penga na bi na ko lo banengo pete po azala bien nde to kena mso na omona si to kende wana na omona mais flou vertige mais na omona na oyebi ke o alati lamba o mutu bebilonga batu na so na yebi si to kena biso pe na omona ekomi scolaire to jouer pa ko ba pe na yebi sanga bileki na yango yo ba création o euti wapi na sabino na joie na spectacle na ko aliboma na sisi na spectacle bien là c'est ce problème yaki ekomi so mutapiteni mi aye pesa minombo te bovandi ngaba na vanda kabo ba ko salwa ni za ke obeta mutukara na boyo ya trop minene ba pesa mboto obudeke ngaba na na obudeke tena monyo te makasa nga ya wate to pesi mboto kabo ekomi de trop ekomi so mutapesa ba simbi boko na ba pesi so kindeti tozoke to matetage fu basinalanga pa koba na malewa na president malewa azana braza balo bananga matisela na nzo matisela na mati plasa okita pe kitisela kitisela obi kena lelisa pa koba kenda ipenza na banena sifiako na kinga sana na kebo pitele bele na kenda ipenza ba résultat ba médecin ba olobani na sifeko na kenaki na ngalema nde na yato swana kene na diama ba na konti ba scanner tout ebi ke nyonso la kisa ke zo la sana kati ya lisu kune zo la sanyos non eza maladi mo bon eza spirituel eza maladi mo eza spirituel pour na famille na nga moko ozi famille tata na nga ti na bando calculer ti na bakoko na mutabela miso ate famille mama na nga mema mutabela miso azate donc nga mutali boso na famille côté tata côté mama na bila maladie avant pe maladie ya miso et ça la kinga avant ka na kende avant ka na déplacer na sa voyage na uka le quoi flou na mo le quoi ba bouillard na miso na mo le quoi bouillard na miso nde amona yo ki yango elongo esili ça lenga donc ça exactement lo mo tak mo taka et salamagi après sili nango après ce que eyeko salama donc ils malade te baminga nga balbaki eloko na patience na tambo balbaki eloko te na ndoke ka konto balbaki eloko ha ominga nga balobaki eza tension ya misu babi eza tension ya misu pe esala abungo docteur moko pa ebisenga lobi na liso na soto za na goutte na litanga ma misu oyo totangisaka boye te omoni so kisa bakiso tosomba ya misu bomona litanga mo balisinake na kati na biso mutu nyonso anango to ana litanga moko yanga ndo ndenge silaki donc yango na kamunganga esanga pa wana elo mususu te na obika na kokite me na obika amen eza maladi omoni maladi nga nazozwa ngo maladi lokwa maladi nyonso ezalaka lokwa mutu abela malaria mutu azobela typhoïde kozwa traitement omoni traitement maladi ya rambango esilaka malembe et puis surtout so eza eloko mo eza spirituel nzambe moko ya bijour obikisa ngo na bino na nga tosepela amen tokumisaka nzambe toloba merci obikisi so ndeko na biso amoni lisusu akomotambola ye moko ezala esengo na biso nyonso te basali na nzambe eza maladi ya molili nde balobaki na koloba te eza makambo ya nzambe eloko basala nzambe pardon balobaki na nga kaka bato nyonso na motema mpo nazalaki na bato na motema na nga nga moko nayebaki nga moko nayebaki na bi ye meme na bandi na famille na nga famille ya tata na nga na famille ya mama na nga na bandi na mosala na nga na bandi na entourage na nga na bandi partout oyo nayeba bato nyonso oyo nayebaki oyo bana nsima makambo na tia bango na motema eloko kaka basala nzambe baoloba na nga longola bato nyonso na motema nao tika motema no ezala mpenza polele po babitika motema no ezala polele wana omona siko guérison na oyo eza nzambe osala te mpo naza moto ata bino moko miso eza nyonso moto abomi yo miso abomi yo oyo alingi te omonaka otambola mpo olia eloko oyokana ye te okomela eloko mosusu oyo omoni te okomela le mosusu ma ya sali te okolia le mosusu eloko moya nini ocomprendre mais so miso no eza bien oza na bacontrôle partout ocontrôle eloko no oyeba na otala okona nga ana osala boye naza moto motema pene ezokaki